Merci beaucoup, fidèle internet et international télévision. Et Zamina non c'est merci, très heureuse vraiment. Et vous êtes tellement ébili partout dans le monde entier. Abonnez-vous massivement sur Dada International Télévision. Tous les Salama, Alpha Miezi, Père Double en direct de Bordeaux. Merci beaucoup pour la confiance. Nabou Sanité, Wani Evelyne, full option, la grande dame de Belgique. Moi, ça va ta papa Jacques Eliko. Donc, merci pour les soutiens. Merci à Sada Yakini, Diamant Noir, ma copine en direct de London. Taï Kitoko, Mwindou Kitoko, Persine Kitoko, donc Sanga pour ça, copine. Donc je te salue, Nathalie Capitao, Maman Banebele, en direct de London aussi, je te salue. Tous les abonnés de Dada International Télévision, bateau on va s'abonner, une opportunité, profiter pour nous s'abonner, Beka derrière la caméra, merci aussi. Merci aussi à mon invité, Fali Maswaku, bonjour. Ouais, bonjour mère, Boni. Bien, Calais. Ah, la peine de boire ça, hein? Yondo boire ça. Eh, là, on a checké à thé. Après, qui n'est pas président. Car les alliés, il faut tout ça. Bonne santé, Moussala. Ouais, santé Kimia, nous avons sunga, ma réunion c'est ok, non bien, donc voilà. Ok, ma réunion c'est bien, toujours à la paix, toujours abonné à ma stock télévision, toujours mon évolution ça va, comme Moussala na binopé ça va, santé paix bien. Bateau botala, obi on y va fanatique non. Ouais, bonne année, meilleure fée na batunion so au ba Hollanda biso na Dada International TV. International TV. Ah, oui, na mono tanga comme te se aux abonnés. Te la tangite. Si ça rendena. Yo nem to sili va. Tanga to raté va. Ouais, Dada International TV Bambote na bino. Soit coulé na bino azana. Soit coulé le tozo solo la de tous offrant sur le théâtre congolais. Évolution Moussala. Ça se passe comment Moussala na bino ya théâtre les lozo nini. Tout le monde dit beaucoup créer ba buzz bino moko. Oh. Bino moko ba artiste bozo créer ba buzz, bozo savarage, bozo comme ko créer pe baranquine entre bino na bino. Tozo créer ba buzz. Ba comédien va créer buzz, va sali buzz na bango c'est bon, ba to atali pe va seper après buzz wana et créer problème. Parlons de Dacosta, Davina et puis na ba tumsu ba sala ki buzz na bango. Après to yo mona Dacosta lisusu na nina papa Ibutu ko discuter en fait na ba tournage. Ah mbutu. Kasi monda reza bongo. Ah, ikenda bongo. Monda rekenda bongo donc moni yango tant les gars na TV to baba propos toujours tenir. Mona TV ça bien, so ba cheli au caméra yebelo ni roloba. C'est ça. Bien que bandeko basali bezi meza maloba nyonso te oyo ko sepelisa bato. OK. Voilà, ezape na bato nyonso te oyo basepeli na bezi basali. C'est ça. Voilà. Donc ce n'est que normal. Toyoka gauche ningani droite ningani mais c'est la famille baïba obongisa. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui les lignes en fait. Je sais pas. Tout le monde a ba vidéo Simbatika Jini moi la Lembappé azimba image ya bouya pekisa na moni présence à papa Lemba bana. En fait c'était quoi au juste na moni panzani na ba internet les amis. Babundi. Bah donc tu n'es pas informé. Tu n'as aucun cas que basali moi dispute. Voilà pendant le tournage. Kobunda na ebi. Te kobunda te mais dispute wana en fait c'était dit à quoi? Baba mi baleti. Ah. Nga ba bunda ba moko. Ter mo za mo biso bunda. Oso ni za biso basi. Kobundeza batu mteme suka do so finga ngana oloba te so na yeka seke na ya pena inda. Les abatu mususu esenga pena je vais te cogner. OK. Yada na français. La émission je te salue Yada. Aïe butu pe koto donc voilà c'est la famille. OK. Singa ya famille benda na kata na raté voilà quoi. Boni Maswaku TV. Maswaku TV. Tozo on a raba production. Posé. Nani ana simana. Ngai. Liboso Nzambe. OK. Nasimanga. Boss Carlos Osvaldo ya Mama Dieno Kamba. Eza auto okate. Fabrice Moula. Ya Soldat Seka. Umeli Ndeko na. Ndeko bandeko bakabona. Na ebisio. Bakabona kate ko. OK. Ndeko na nga maportanga sko na care. C'est ça. Abi il faut nous soutenir ndeko na ngai sala o azo sala. OK. Parce que ebele pe ba créer ba métier na bango. Voilà. Donc abi musana ngeza art
en attendant pe na osala lokumu. C'est ça. Donc voilà. Siko o bato baloba pona yo papa Maswaku ngiringi na moni pe maman pas président déménager net pas besoin ngiringi te. Pas président qui ngiringi alingi na esi mamba nta ngiringi te. To bangana lo banga pesa zate. Président bato ba jija ka yo bana ebike makameza nkata ndako ya po malibande za bato bana kata ndako nde ba beti lisolo. Entourage ba comédien papa Maswaku za muta ba gris papa Maswaku za na basango papa Maswaku za na ba pasteur na ngiringiri tozo tala pe na YouTube tozo mona pe papa Maswaku pe azo tika pe nzela te. Tozo yo lelo nzambe liboso. Kisi makasi. Normalement il faut m'amener ces accords au top mais lelo eza bato pe bazo top kengai. C'est ça. Basi la bisalu bazali sœur nanga je te sali Belvi Kandi bazali opena Naomi Barcelone bazali biso to bunda étant que jeune azo débrier azwa moyen de vivre ya kosunga libota na ye omoni o wana baloba na bango baloba mais oyoka quand même na yoka nanga isa ondeni ba o jijo za nkisi na sepela ka idée ni uta wapi mtalo ba yoza nkisi o sepela baloba ke na kisi donc na comprendre que nzamba osala voilà parce que mutu so comme jijo za mutakisi c'est à comprendre mon étoile morobo amoni pena ke nzambe a fongoli pena donc voilà c'est vrai que normal ba jijo biso ndenge nyonso mokili go jijo biso mais na conscience na biso to yebi ke nzambe ndaza liboso na biso yango moni lelo toza otoza parce que ebele bakanisa ki na osila ebele bakanisa ki akwe ebele bakanisa ki success sili ria biso ta chuna na ebisu ikambo azande chazate ngenge zaki lié populaire babi ozokotsa bato babandaki koya ndenge nyonso j'espère okutia wana nazalanga moko na bamonteur na ngai c'est-à-dire na concentrer boulot baya ya tout osala effort mutu azwaki shinga lelo nazovivre nga moko c'est comme ça entre nous tozosungana tovandi après lobby oyo akomi responsable c'est vraiment important lipamboli yango wana donc voilà. Président Maswaku, Nathan Moro mibali ya théâtre, ozoki rage, ba obimana basi ya poto, bazo bimana ba maman, bazo détruire mabala. Na mon niveau wana apparemment eke na bandi kona biso ya basi. O bazo sa théâtre na minute oyo kombo ya batu ya théâtre eza kitoko te surtout ya basi na minoko ya batu. Tango ozo yoka ba makambo wana nyonso ozo mona bandi kona yo ezo sala mbutu na ba mabala na ba makambo ebele na ba relation. Et ça, on a dit, solo la rana bande kono wana basi d'abord, ndenge ni pour le terrain d'entente. Er moko ko mona neti, po to ko mona na ba fête à mariage, basi ya théâtre. Kolo ba to bali neti bazo lancer défi moko na batu ya poto. Important to yebi ke tam so moi 100 francs peto zo na basi ya poto. Tant ozo mona ba makambo wana tant que président. Ngaso ki kolo ba ke za défi na okama. Parce qu'en réalité to lire la peine à batu ya poto. C'est ça. Le défi pénate moins de jetons, tobali, nini, tobali. En fait, c'est babilo romo ya bongo. Libala nyoso bato bakumisaka. Même yo soko bali aux artistes té, la famille na bino c'est liba et quoi. On va comprendre. Donc ce n'est que normal les gens ont défité parce que basi na mibali ya poto basunga biso. C'est ça. Zomona. Donc tant au salara théâtre na nenga bakina obuka no telo ya neti ba biso totola raté otolé donc na vandi bwena keta musona ke pa vemo bwena ketolé la zate mama na sala ngote ngana vivara na o na zozwa c'est ça mutaina bwaka mutaima publicité muto ya mawatali pe Maswaku na linga ko makasi mais là ta secret vraiment c'est important pour nga on a vivara na ngo ya ngwana ba o musu etikali ezakaka nzambe nde azobatela ne biso azosunga biso nde tozo vivre mais ça défité faut pena batu balongola ngo na moto que ça défité on est ranking mo non ça n'a rien à voir sauf que biso ba artiste soto bali mondelela makasi voilà siko ndenge ezo sala mana bande ko na biso ya basi ya ba comédienne
ndenge ba mabali zo sala moi makelele pour ne pas citer les noms ya batu zo sala moi ba makelele zo sala rabiante ba appel zo sala moi ba makelele na TV tant que président pe puis oza monto ozala bien na ba ndeko no ya ba site monaka okolo banini ngelo na websa bango ezaka ke courage parce que liba les étapes mo ya bitumba. OK. Ezara combat, eza na spiritualité et puis na ki motioni. Faut za sko mir na mabondeli koyeba ko pesa temps na yo et pa nzambe et puis ko tuna nzambe à chaque chose olingo sala otuna volonté ya nzambe parce que lelo okoloba yo moko sala likambo tant que destin nzambe wana à permettre été et puis tant nan ekokite vraiment c'est un peu difficile eza moi passé donc elo nga rolo bezaka ke ibala ezaka bitumba et puis tozaka censé to bala parce que destin ya muteza après kokola suka faut comme na mwasi na parler ata bovandi 5 ans ata bovandi 6 ans il faut honorer so monique open na mama bana nga excuse ou bien open papa bana na ngai oko honorer kaka donc voilà donc ba tenir biso regarder et puis biso peut tenir ba on regarder. OK c'est que le libala o ekomi na ba comédien ba biso ba to presse ko viser toujours libala ya poto est-ce que c'est normal tout soko ça ka kopa TV il faut ka ozana mbali na poto ezaka te soko ça kopa poto ba ndeko musupe ba bali ba fia ki sasa si ba bali mais ba ça pe na ba relation libala président ezala ka yo mo ba zaina mwelo mo banda te mère mutu nyonso azaka na relation ozo comprendre tant que yo pose artiste oyebi makambo ngo ndenge ezalaka donc ce que tenir na relation na yo obalani so esimbi te obala na te te omonde to comme omona mutu mususu tam sa sala théâtre te mais le roi yo kike ba sa poto ba punamina ba bengani ba bengami baza bato na robenga on est chose qui toko OK et puis que toko tourner film salo bien théâtre salo bien na proposer yo et pour s'adapter penelo quoi. OK mais est-ce qu'on a pas ponami o baba l'art c'est dans le sang. OK o ya botama artiste ako l'artiste voilà donc au moins succès ça compliqué on va appeler mon ponami mais mutu moi za mobenga ne epe lobi aleki c'est qu'on a au théâtre ba ponani baza ba nani ba benga mpe baza ba nani wana bitumbe robina wana bitumbe président ba ponami baza ba nani ba benga ni baza ba nani tengine tu ata demo wana bitumbe robima oboyi bitumba ba on est la famille donc ntamta bunda wana kwena mutu asala rawa oyaza na kwena OK donc voilà on ça l'effort quand même ko pesa un message na ba fanatique bazolanda biso libanda et komeka mpe koteya bana na nzambe donc voilà président Fally Maswako basenga na yeba ona ndenga ki Fally o jouer jeune tout ça va gérer Cobetox pas du coup changer vieux Maswako tant on jouer na ba Cobetox na zala ka papa ozala papa mais est-ce qu'on a zara polyvalent même ti siko na ba si siko elo ngana ngina loba nini o s'imposer pe na ki Maswako e fanda pe na kwena yo mutu na kwena ye inspiration wana o esala ka o longwe o ye Fally o ye Maswako e utaki wapi idée wana ya kolata ki botata tant que jeune nga na banda na jouer jeune na banda na jouer jeune voilà après nazwa goût ya tonalité pas ya vene biso mangwa ndenge wa OK que son âme repose en paix na omako ye ko la tonalité et di couleur na yo vanda na papa na copier père na biso après 18 ans na banda beta na tonalité mais là na yo vanda quelque temps na père na biso na zuye siko mobimba parce que personnage nini oyo zo luka o incarné ka oyo mona na ya wana c'est ça donc nga penando mona na joueur mo so mutatali akutana tana père na nga na nzela so kutana naye alobi ata 3 mots on comprend que Maswako retrouver mbabo Maswako ye OK bien que ya mnene nga za muke mais soka lobi kaka na etamboli mbamo on comprend que Maswako OK voilà donc c'est ça et ça donc
oh nzambe achanga na saba misale bele mais sono sa théâtre na za l'aise OK na za kimia na santara nyoso ekende bien na santara mo ba ouverture bele ma bele fongwa mara et yango moni na se décidaka na art rabike tour po ba na ba moment mo ezaki pena ya likemba osalo lembi oui azonge musana ngai OK obwaxi olembi on voyager na ngai on va ponga père commerçant mère commerçant OK commerçante donc famille na biso tokola na com OK moni donc soit mon avandi na mo azongere cop na mo mais suite ya ba réalité na kenda ko mona na Pointe Noire là na ke mona papa et na kutana pena bande ko muso je me suis décidé monstre d'art Chico Pululu a ebisingai tu as l'art parce que là on il faut ça là il faut s'imposer l'art esprit mais comme ça na artiste c'est décidé musalo yango esunganga yango wana après qu'on passer battant difficile na Pékin n'a passé sous battant difficile il y a 2 ans il y a Likemba et après Nzambe ya atombolinga tout ça en 2021 2020 ezaki année moko donc ezaki passé na ba pandémie na ba maladie na ba problème oyo bandé ko affecter le monde entier mais à part ça ba sextape il y a ba comédien il y a ba musicien et circula qui trop année passée. Ce qu'on a 2021, qu'est-ce que tu peux dire na bande konayo to yo moko pe parce que bato ba publier bango pe ba miye baté. To na sake mission na pede na da biso nyonso mutu nyonso za na ba vidéo. Non to beba na te peut-être peut-être yango ni ko ba sous ba comédien ou ba otalo pour nous garder un peu dignité et puis personnalité na bino ba comédien na. Ça ko eba sola. Moni ko eba solo la. Mutu na mutu azata msuna bolumbu ne mobo ya kala avata msupa za la star c'est ça bon avata mswa yeba kele on a comme un succès tam so bando partager l'intimité mobo na mutu mobo boy quelconque mo quelqu'un mobo on sentit quoi après c'est mon ala le anyoko l'esprit na anyoko la mais moi pour l'année oyo nazalaka mayele et puis nzamba yebi ngai lo na osenga bandeko na biso bazala prida na yo mo peza nanga pe na zapo nga moko na sala ko bajete nga na obuka na te chombo na salon chombo so toza na flat chombo bande tikala na salon likambo yo chombo na salon na salon kenge felo chombo na salon tokolala sans téléphone ba j'écoute tout oh non tala ngo après obuka na te mir kande za ya chambre boye ko panzana nga bamba na miso na zona monga ke onde ni bo ba heureusement to zo mo ba repos belé to zo mo ba temps pana biso pe makambo te mais 2021 oyo ba artiste va se protéger kaka yango no moni ba mabepe za pene belete mais 2021 oyo to mi batela avant nzamba batela oyo moko performi batela c'est ça to respecter ba fanatique na biso to mi batela vraiment to lingate mabe moko ya et surtout biso ba comédien lelo to za source na valeur penzate mais biso mo to comment on mi pesa valeur on detinga na so na ye place valeur ya te na ya sorte. C'est ça. Non, il y a sauté. Donc, bateau ba mona biso toza sans valeur. Toza na ba valeur na biso. Prévané lelo oya pe ki sasa. Oye pe moni pe tam so condition muta o vivre. O tali pe na façon d'être. Ouais, mo ba chuke za rat. OK. Muta benga zo linga ye boza na position de. C'est ça. Na oya pe bo tam so na place yo bandanga na créer yo pe na. Donc, c'est ça. Donc, respect ba créer respect baye baka ndenge nini okomisala muta pesa yo respect donc voilà ngai lo na epsaka bandeko na ngai même quand ba artiste était c'est ça même tout le monde za bandeko belé pe ba publier bango baza pe ba artiste était toyeba komi batela donc voilà 2021 bandi bien bandi bien to si ça bien to tsika na wanga mboala nzambe te année oyo
année 2020 le chiffre 00 ça y a un phénomène mais ce qu'on année où bando camera et ya solo et ya bon et ben mention ya papi Kader orphelin de père année où ils a pumbo donc na biso fona tambola tinga pa na mambo bala na bala pena neo mais fona tambola c'est que madame azali ngala mukolo ngande na abo na ozanga mwasi na likambo na mukolo ezo dépendre na moni phénomène ya koloba mangamu ya basi tolinga ngo suti pour nini et bon même nos relations même naza célibataire soko tuninga na yebso vérité c'est ça parce que lelo soki ndeti na bige na célibataire na mwasi te du coup titre ke yango après titre ke yango batu bakomi ko interpréter ngo parce que batu belé na internet bazela rabiso to loba yé azwa asala analyse ya émission OK zomona donc voilà occupé kitoko OK occupé merci beaucoup Alpha Miéju père double en direct de Bordeaux Wani Evelyne la grande dame de Belgique full option madame. Moi, ça va papa Jacques Elico, merci d'avoir soutenu la Big Nobeka derrière la caméra, merci. Merci à ma grande famille, la famille Kandakando, Batalanga partout, à soutenir Nanga partout. Mes sincères condoléances, n'a beau frère Nanga, Yves Mwamba, au perdre Batebele. La famille, donc courage, c'est la vie, nous avons tapé ça et puis, Yemutu, Azwaka, Toza, Anna, papa, Maswa, toujours continuer, toujours solo là, par rapport, il y a Moussala, la bango, il y a théâtre, tout le monde est sur ma photo, je circulé dans les réseaux sociaux, sur le président, vidéo, juste c'est quoi? Tout le monde est sur Kondi, les anini. En fait, les Anzoto, il y a ces derniers temps tourné trop. Ok. Avant de tourner trop. Donc, il fallait jouer répondre les sous. Même n'a pas comme la ngana au de la makasi. À part Mbassou, mais n'a pas oublié la makasi. Likambamba sous les sous. Yo, il va y avoir. Na monité. C'est au tala la pêche Natalaka, nazo mona biloko ko 10 ans chelele, nazo tala. Nazo tala 10 ans chelele, ngadi ya fali. Mais inspiration est où travail? C'est du bonbon ma lampada. OK. En fait, on a fait ça ba petit na ngate chance. Ba s'inspirer, ba foudre. C'est du bonbon ma mikolo na benda pe chinois. Petit na ngate. Nous aura trop attaché na vide na pakaloué hein. Qui n'a pas vu Moussous. Venangai. Pourquoi? Mais qu'il est tout à OK. Tu sais comprendre. Tu mets ça qui d'abord trop parce que tu as dit parcelle moko. Tu vivras à lupango moko bana de bana nangai bana bana ndaku nanga ndaku na e. Zomona. Donc et puis tu as la surtout à l'église moko. OK. C'est ça. Enfin. Miko. Donc tout le monde a souvent donc. Ya moni ya la table sur l'église. OK. Tournage, tu la moro. Parce que tu sais comprendre. Batunaye, batunanga. Tu vois, papa Gaston Tchenda, GPX, agence Yassir, au Tchène à Londres qui s'associe. Par exemple, soit goulé, on va venir à parler, on va parler, soit le Iboya. Ok. Et puis, il y a un kende, c'est là, paralo. Paralo, il va Adolphe, Ozawat. Ah, parlez, papa, il y a un bout. Soit goulé. Comment nous cherchons ce que appelle-moi écoute. On comprend. Donc, tu sais comprendre. Il y a un boni, ma maison qui est bien. Donc, ma maison qui est très bien. Nzambe azosunga. Babi photo za rabo moko. Nazakana pas tout bien. C'est ça. Nazakana pas tout bien. Sauf que ezaka likambo ya omesana. So omesana na intel, omesana na intel. Mais bango tout ba vie na ngai. Ba nongi vie de loin. Bakaloui, sundia tamaniata, mutunanga. Tozala pe ko tumikolo ko to tourna trop. Et puis moi ba cérémonie on bazo benga ngana et trop. Donc voilà. Donc on est la famille ba maviokele, ba ibutu, ba papa tout. Tous ensemble vraiment. Bah projet on a 2021 par rapport à Msa Nuzani. Vraiment Nzambe atambusa biso projet za ya kolobezate mais sauf que ça que évolution faut ezala. C'est ça. Évolution faut ezala, ça dit makambo belé faut fongwama. Na bi Nzambe déjà là to kotaki 2021 a fongola ki ba porte. Le roi fongola ki ba porte parce que changement moko eza depuis na koti 2021 on a loti ndota mabete. Amen. Nanu. Na ki ba malaise moko te.
makambo te ezokende bien nazwaka baapela bien makambo tout efungwama donc alors bénédiction nzambe osala grâce et puis taka ba changement makambo ezozala donc voilà. Ok, merci beaucoup. Tout qui est déjà dans cette émission la biso, il a fallu moi sortir que il y a biso le lion de tout ces pays qui to yambaye, to solo la naie concernant musala théâtre évolution ya musala théâtre bande kono ya basi, bande kono ya mibali, ou peut-être bazaki qui lésé année passée, année oyo tout monde qui moi ba problème ebelé, na mona qui acte moko ya Gabi à Salaki. To ka ki nungu entre ya Gabi na Diana. To ka ki nungu Diana Makila. Toka ki nungu entre ya Gabi na Sundata. Mais du coup tout le monde ya Gabi a sengi pardon. Et ça justement tout le monde non, c'est logique, c'est logique. Là c'est pelé na juste wana. Parce que na ba comédien penda na mona ngote. C'est logique. C'est logique même ngai naza pena batumsu na betsa libaku. Donc na zui pour occasion ya websa bango ba limbisa ngai. Ndeti banani. Ya limbisa ngai te. Ndeti banani na théâtre. Ndeti ngai na ebité eza mutumsu pa mona ko masepelani na yo. Te ndeti banani opena to ya Diana pena to ebaki yepena na nga bato ebele babundisi nga fort na 2020 bato ebele babundisi ngai c'est-à-dire so volonté nzambe te tamsu pe elingoza to monani te c'est ça mais lokola nzambe wana lingaka biso mingi tosala pe mabe te bolamu na biso pe ezoganga omoni donc yango wana bandeko wana o bakenda kokalikile nga naza ndeko na bino naza muntu so naza na mabe oyo yebisinga la chair faible yaka yebisanga ndeko nanga arti bosali na sepelite ke tamususu ya okendo calculer nga mabe tamusu place ozokota posala nga mabe ba biso muto ozomeka oyo keba retour ezala c'est ça moni parce que biso toza bana ya nzambe et puis l'aîné de la famille tangu yozo ngosanga mabe mama nanga place azazo sambela pona ngai bato ebele ba sambela pona ngai ngambongo nanga ba pasteur mutu baliaka ngo c'est ça donc ba pasteur bazo sambela pona nga ngamo pe na buka mabolongo donc na sala kutu ba jeter et puis yango nzamba sala nga grâce au likambo lingo ya na monaka naoza na vandi bwe tozana yo bwe na lati pe na ina bima mo ba bengi yo papa ko bima te journal le lota la bwe tala ba vandi pe na pale mais faut ba banga il faut ba banga nga bongo nga na tambola na spiritualité ba ko mwana na ngai nga mwana mpevalongo tona lo ba mwana mpevalongo Pevalongo, ça veut dire place église à mon limo. C'est ça. Place ba révéler la place prophétie ezalaka. Place marambo belé et bana place ba sali sakaba. OK. Vous comprenez? Donc yango na moni nazakaka ata naza kidiba mikolore na sambela ta Jésus. Momo na kase lo moi mabe bayebisi. OK. Donc voilà, donc ba comprendre ngai batika na bango ba Alexa ta 2021 ça l'effort otonga moi ki kuku na yo et ça la bien na place okendo calculer ngai o aneza osimbi okufi. OK. Ok, merci beaucoup à Maître Guilain Chakalandaya Oshimat en direct de Paris. Chouangi Bruno Poto na Bordeaux, na Pesio Mbote, Anissé Kadogo. Donc merci à toi en direct de Bordeaux. Outawa Kou Françoise na Bordeaux, na Pesio Mbote de la part à Alpha Miezi. Donc Maître Guilain Chakalandaya Oshimat, merci pour notre soutien à Bino. Alpha Miezi, merci beaucoup. Abonnez nous sur la International Télévision. Na linga Bino mingi na baso Bino bozate na Lali. Libela soka bino bolongo nga pe na longwe ndebo sabona ndebo tala da International Télévision et ça la nga plaisir makasi zo pesa biso makasi ya roya disusu donc mikolo lokwa na mona na été bato balinga dada ba bida international comme c'est biso chaîne radio beka kilombozo seka ngayo siko na edo mikolo bo mona nga chaque jour sauf que na mutu donc oza na occupation mususu à part TV to za ba mususu pe to sala privé donc oza na ba occupation na za pe na famille na za pe na bana na pe na makambe belebele on a landelaka il a fallu to komi na suka nini okolo bana ba fanatique no et puis na bande ko no so théâtre ba opportunité ya otala yo lisusu ane oyo okolo bana bango nini ngelo na ko epsa bande ko na théâtre vraiment so na lezaki ndeko moko to na yokisaki opasi 2021 année ya sika makambu ya sika veuillez m'excuser limbisa ngana oyeba bato ngo te mais au moins tamsu ye azawa na zotalanga amiyebi vraiment limbisa nga parce que 2021 likambo na moto te ya on a bi année aussi mbinga ukei donc eza bongo kobanga te na loba pena année pena osimbinga ukei bongo okelukanga ukei eza pena bongo donc nzambe oto lobi akangi likolo
akanyango pe na se mabondele akaleza ki liboso nzambe yo moko sala na muntu oyo osala nga mabe melelo mabondele comme retour à l'expéditeur mabele mila bango eza bongo soki yo zolingo sala ka baninga mabe yeba ke nzamba ko beto film donc aneo eza osimbi ocholi donc to bando kamwate parce que muto mabe aotika la muto mabe donc bongo la motema parce que tango eza mukuse tokomi na moment ya ko se repentir moment où il faut toyeba ke nzambe nde azo diriger biso faut toyeba ke mabe pe komi ebele christianisme pe komi ebele ezo senga il faut ozala concentrer na ba prière ozala concentrer na makambo ebele o etali vie na yo pona ko sauver âme na yo. Merci beaucoup na maman Pauline en direct des États-Unis, maman nanga tchakanga na mabondeli nyonso maman pena tika kangaite et puis maman Ritz Nangola maman ya tika kangate na mabondeli maman nanga Olga Maduda ba maman pena oyo ba soutenir kangai ba benga kangai papa tala na l'hôtel Ndoto boye papa tala boye papa mikolo prier boye zo ba pisom boye voilà naza pena na babatu nanga oyo ba songa kangai bazala kana pona ko samela pona nga pasteur Ernest mon père abbé guide Joseph Bambote Bele place oza maman Sophie maman nangai maman prophétesse na biso Bambote Bele maman prophétesse limususu mon numéro de téléphone maman numéro de téléphone si possible numéro de téléphone nanga plus 243 89 43 81 514 plus 243 89 43 81 514 et puis nabosani bongote bateau basungaka papa maswaku ngape na lela bino fort Angela yo yebi timbenza Bambote Bele et puis joyeux anniversaire na bébé Noah bébé ya Deborah Iyale bébé Noah ya benga nga che c'est que ça va fort bébé Noah Bambote Bele place aux Ali na pesi mbote na Monnaie Meta en direct de Paris Bambote Bele et puis boss Carlos Osvaldo ya mama Dieno Kamba ba mama nanga Fabrice Mola ya Solgan Tseka et puis na bosanité Christelle Aloko alinga libanga ata numéro 34 na basket suka abominga fu suka et puis Christelle Aloko ebi kaka musala toujours yango papa mama biberon pazawana azotalaka via kubwaka ngaite wato mama top yebeta maso osala nini yebeta maso ndeka malamu langa fort omoni maswako mwana malamu maswako apesaka témoignage no na tunake wato balesa nini ngo pa maswako kama OK je pense à elle na bandi nazokoma pe na kansaka ye na banda na suka na ujana tilelo ujana na joie tilelo bosana na ujana to bosana ya seka ba film ba bengaka o yeba te to joie na ujana na film no bosana ujana uzana ba film mususu e koti na chaîne na ngai te président bosana nga déjà na bosana o te bosana ngai na ni wale donc donc bientôt le 27 février c'est l'anniversaire de ma fille Thérèse il y a 13 ans moi non coxé âge mon maman langa 13 ans le 27 février coxa 13 ans donc année où coxa 14 ans OK Bernice bébé à papa OK déjà 6 ans OK bana ba okola donc voilà beaucoup. Ça est fini pour aujourd'hui. Sada Yakini Diamant Noir, merci. Merci à Nathalie Capitol, la grande dame de London. Maman a béni, les gros bisous. Bon s'abonner à la International Télévision. Na Blanche Mbala. Blanche Mbala ya Pembe, Bambote no place aux Ali et na Bosani Bongote. Bosani Bongote Esther Mouveve en direct de Turquie, Istanbul. Kalate tout le monde en abino, Sabino déjà, nous avons prévenir avant. OK. Patrick Weston le milliardaire, Patrick Weston le milliardaire, Nazoya déjà wana, Nadège Wanga Bambote Bele place aux Ali, bientôt tout le monde en et puis Kalou Didia Santo, na mère, joyeux anniversaire à toi Fatou, donc bientôt. Tout le monde en abino, Fifi miel d'appétit. Moi, c'est du secret à l'olem. Il y a un réalisateur, nous avons en TV.
Mama Olga Madouda na libanga nde problème nini peka pasika songo donc bambote belé Sandra Mujinga mwana muluba loketo pete donc bambote belé place ozali c'est di bombo malampada la foudre kake et puis na bosani te batutu balingaka papa maswaku ten service ah ba kobosa na télé misala nde vraiment agence na biso ezape o chepe kuna donc awa ndeko na yo azui yo passer ka commande kitoko donc bambote belé place ozali et puis na bosani te bongo Papi Leroy la carte limitée bilanga ya héros Papi Leroy ya Papi Leroy bilanga ya héros bambote belé place ozali José Ndombe showman atoka muteme kosuka yo réalisateur okoyoka douleur mikolo kisasa suks nde likambo suks ekangi kisasa mabe na biso tv bravo vote bagroupe oyo toa combien de groupe na biso tv mais bazoga suks na esili te ok bakomesa bato bani balanda biso na kin 22h na biso TV chaque lundi na 22h et puis chaque jeudi na 7h pile panomona donc après Soux maya sikezoya pièce pesa na chaîne oya sikato kotisi elamba donc elamba bidefa mabe donc voilà merci beaucoup bon continuer kolanda elamba film na bino yangwana ekosala elengi makasi merci beaucoup na bino tout je vous aime tellement beaucoup beno s'abonner ngebaka kaka diboko kwenda place ba mesonika s'abonner ngeme dobika okomi abonnement nana medobika mudada international medobika ngeme kuma abonné ok menge kuma abonné kangi koma siko ngeme dobika Nana Lingao en direct de Suède ngeme dobika menge dobika Dada International TV me dobika ngeme kwa na Dada International TV abonnement. Merci beaucoup, au revoir je vous aime tellement beaucoup voilà.